Ojije moto na mosika ezali mabe Aposha pembeni oyeba vraiment ndenge na ye Bapekisaki nga na yo soi-disant zali mauvais Navandi na yo pembeni namoni solo le contraire Chanchombala Kashoki ye vraiment le monde est méchant Pasta la doma sibidi Famille Jija qui coûte l'incapable Maman ma camarade Babema qui combat sans cheval Yokangi motema dovandi na yokana komi moto chacho Yokangi motema mana reprendre pouille à la vie Papi bomba papa joko Ayo yo 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 ayo yo yo awe Mao, Freddy MP Manandi makite vraiment manayo toko sala ini Tana kalelo yo manayo Iniso Patu mojo puhe mao Basta lando masudidi Ojije bando Ojije moto na mosika ezali mabe Akwashe bebe dipoe vraiment Nege na ye Moto famille Jija qui coûte l'incapable Moto ba camarade babe makitile la balanga Yokangi motema tovande na yo mana komi moto chacho Yokangi motema mana reprendre pouille à la vie Ben chudayo Ese donne le boutilli C'est beau Bayo bali makayo Baye biyote Idiedo papa na chilo merveille Makayo baye biyote Idiedo Freddy MP Bayo bali makayo baye biyote Nayebi na nzembo tuto pas pour être contredit un jour Bon major Alain Kazadi Freddy MP Ici en Mila Le boulevard Ah ouais votre Yo yo yo, ayo yo yo, ayo yo 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 yo, ah chamo photo, Marani Roger Bandoué, Manandi makite vraiment manayo toko sala ini, sala kanelo yo manayo, iniso, José Malé Freddy MP, Brenda Roger Bandoué. Roger Bando Nairobi Pasta Lando Masudini Batu Konyoko Bonne waka immortel Y'a Mylène Amouri Ah ouais Docteur Ide Malongue Ouais Ah ouais Ah oui Souci na motema pasi mingi Susina motema amatio Viviane Nikama na motema na monate Nikambo Mamandoga le kansadi Nikambo Fisto kivokoti yo Nikambo Junior Mondo Vanzame ya Blanca Susina motema pasi mingi Oh ça c'est le mapata Susina motema amatio Viviane Manana motema na monate Motabana vina ya na pasi la zima komi peko tongo ye Chachombala kashoki ya mperake Monagoto kompere présence amie pas de piste Chabi na
Élysée Bokota, Ete Botrosa, Wela Wela, Boutamania, Basila. Oh, Papiche. Boutamania. Batoye Mokili, Mite Mamande. Le monde est méchant, Mite Mamande. Bato Babana Wenge na Bambona Basi. Yamashina Bana Wenge na Yana Basi. Bana Wengana Basi. Mwana Makoti, Faya Ekete, le fils du général. Babou Yabasambwa. Maître Nonante Mwako. Juste Somo. Balietina, la major. Akenge la Rabangogo. Faya Ekete. Général Mayala. Maître Tamba. Bato Yamokili, Mike Mamade. Le bonheur est sans de maman. Yamashina Banda Wenge na Bambona Basi. Limbo na Wenge na Basi. Limbo Wenge na Basi. Maindo Beaye Wenge na Basi. Bavarati Yamoa Wenge na Basi. Tade Aye Wenge na Basi. Dino miele Olivera Wengana Basi. Bigorino ye Wengana Basi. Oh, Pascalando, Masuzuni, Roger Pato, Junior Kalala. Junior Kalala. Souci na motema nanga Yamansine Papi Kakole. Je dis tout c'est Brenda Obata Yamwe Panangayo Zali Papa Phénomène Panangaya Zali Président Yamwe Panangayo Zali Phénomène Chacho Yamwe Panangayo Moïse le Sauveur Moïse le Sauveur Maman Moïse le Sauveur Moïse le Sauveur Yahweh Baranga Yahweh Baranga Bon, de retour sur ces plateaux après donc la première partie de la répétition, ça continue hein. En tout cas, la particularité de la répétition de ce soir, c'était la chorégraphie des danseuses. Borota après retour, bon, il y a Sarah Soloté, mais Sarah la danseuse. En tout cas, ça fait quelques mois, si je ne me trompe, pas 8 mois, que la danseuse Sarah était absente. Donc, je pense que ce soir, c'est en tout cas l'occasion pour la bataille pour rappeler Sarah la danseuse. Bon retrouver parce qu'elle est donc de retour au sein du groupe Wenge Musique Maison Mère. Grand merci à Bantimba Milandou Xavier. En tout cas, Bantimba Milandou Xavier qui suit cette émission à Paris. Grand merci à ces Congolais de Brazzaville, hein, en tout cas qui aiment partager les moments importants avec cette émission. Zamba Zamba, le but de vivre l'époque. Entre temps, entre mers, nous sommes en train de vivre l'époque de l'aristocrate le plus noble. Lui, c'est donc Dave Jello Nzete Mbongo. Merci pour ton soutien pour 9 ans de l'émission Zamba Zamba. Et le président Bodis Ntsasa suit cette émission à Matadi. Nous sommes donc ensemble. Sur ces plateaux, on va faire parler Piroger Mwanamboka qui a un message important. Donc, à remercier tous les fanatiques qui étaient samedi chez NTV et nous donner les programmes du groupe Mwanamboka Piroger. Bote na bino banso bozuli baku ya Bolandi lolaka ya Congo mwana mboka Piroger Lambert Mende ya Wenge Musique Maison Mère o matatala kitoko ya RTGA na tina boebisa na bino basango matali mwana mboka Wera Son ya mbisa topesi mbote ya lokumu pe alifiki na mokonzi mwana mboka Wera Son wa pesika zwa mikotala biso kuna na ndaku na ye mwana mboka Trésor Lumière ya solo mokonzi mwana mboka Wera Son pe bureau mobima ya Wenge Musique Maison Mère ba ebisi mwana mboka Piroger na kwa kotondo botondi
basali mingi na bafanatike baike baebotondoki meke kuna na esika tobiagaki bino na NTV wapi esika mwana mboka Werason na etukuluku ya balanga nzomba bayebanso babobetaki mindule mya kafu moko maposo moleki Trésor Lumière na bandi toti kota bilili putunde wa mataki makala matikalaki bayimboka babinaki pe bawaki baloyembo ya solo ya mwana mboka Werason kasi na basango to sengo simbate na ngonga toza ko solo aboye lelo toti na milulu ya répétition na bandi bomoni biso ndenge tozomaki na bilulu ya répétition wa peska tozalaki na ba honorable Tim Sintoya pe na baike ya ba edombengi bazalaki wana pona koyoka mindule ya mwana mboka Werason bongo mokomo lobi nde su tokozonga wana donc bayebozalaki te mokomo lelo na kasi bana renaissance bana fibo tant tozouta stade mbala moko tozokatisa na la zamba playa pona koyoka mindule ya mwana mboka Werason na nzela ya milulu ya répétition donc lobi jeudi tozala biso banso baike ba Haricom ya Kasavubu tozala wana na ba Guillaume Tingani tozala po tokwa kotala mindule ya mwana mboka Werason kasi na basango masi koyebisa bayimboka po tokwa koyeba te boye mwana mboka Werason asi kosisa misala ya loyembo ya sika toza kozela na kombo ya mikolo sambo bien poste donc 7 jours de la semaine na bandi bino bo milengele po na minute na ngonga toza kosolola kuna na bureau wa pesike zomi directeur marketing mwana mboka Pichu Musungu docteur aza kotambola pona kotala matali distribution po loyembo wana ekopanza na mokili mobimba pona matali bilili ba fiche to pe makamu ndenge na ndenge donc natina ena mwana mboka Werason ami bombi bike azali penza ko milengele lolenga kosala bino ba clip po ekoza ba film natina ena mokonzi mwana mboka Werason ameki kopemisa nanu ba contrat oye ebele esengeli tobeta na ba Uganda ba Nigeria esengeli toke ba Kenya ba contrat wana ebele oyo esikoya mokonzi mwana mboka Werason amibombisi nanu pona asisa nanu misala nanu ya 7 jours de la semaine pour yebaza obenga papa charge mindule ya Congo lelo eza na charge ya mwana mboka Werason soki abimisi te soki abeti te bato bakobina te bakosepela te talatina wana mokonzi mwana mboka Werason nangonga toza kosolola aza kosala ya bino baclip po na mikolo kotanga toza koyoka loyembo ya biso ya sika 7 jours de la semaine déjà malembe featuring na ye na edi kenzo ekangi mokili na ngongo toza kosolola po ezali makambo ya solo sombele suka bisanga mbolobo suka bingwele maluku suka Kinshasa tosi kosisa basamateur mwana mboka Werason kasi tika topesa mbota lokumu babi nous vivons l'époque yaza social l'homme de surprise nzete ya mbongo Devenjelo nzete ya mbongo yaza surprise po bokomona ba surprise ya makambo yaza kosala na mikolo na kati ya Congo bambote pa ya le PDG Maluma Voka Israël référence MDD Fiston Ituku topesi mbote et Gelon Katende des clés de la ville topesa mbote na Guillaume Tingani dans Shop La Colline Mami Lulendo na Strasbourg et aussi si na Lumumbedi le Baoba et Devenjelo nzete ya mbongo. Merci beaucoup Roger Monamboka en tout cas pour toutes ces précisions. Nous allons prendre le temps fort de la répétition avec la chorégraphie des danseuses dans le bizarre retour paix à Sarah. Il y a danseuse hein, quand même, ça fait quelques mois où on a été. Suivons ces temps forts parce que Paulin Wanga immortel, il y a Maman Milan Amoul Bazota Labiso Sigo na Uganda et grand merci aussi comme ça à la fondation Pichu Mbongo qui suit cette émission aux États-Unis avec Maman Sylvie Mampata na Chicago Bazar Hotel Labiso tout en respectant nos us et coutumes. Recevez la lumière. Sarah Solo. Yeah!
C'est le moment ya moyo Kosambina na sentiment Chouchouna Lipasa Chouchouna Chouchouna aleyo Chouchouna Et chouchouna lelele Sur la terrasse Yo Sur la terrasse On fait le mousson Sur la terrasse Allez Yo Sur la terrasse Merci beaucoup, l'ambiance est totale. Ça c'est Wenge Musica, maison mère de son excellence Ngama Makanda Werason. Là nous avons donc vécu, en tout cas le retour
de Sarah, la danseuse. Ce qu'on te remet à deux Sarah, Sarah solo. Na Sarah danseuse, bien vous comprendre. Vous me dites danser dans un siga. Donc, Sarah danseuse de retour, Babi Migolora bébé. Donc, deux fois, je pense que bon, il faut aussi Sarah na partir Sarah. Pour y aller, ma solo, notre générique, na danse à bébé à Sarah. Merci beaucoup, grand merci au président Misha Kingeleman Nzambe ya Chombo na Rompongaba. Président Misha Kingeleman Nzambe ya Chombo na Rompongaba. Merci beaucoup, nous sommes donc ensemble. Grand merci. Comme ça aussi, na Deve Jello, l'aristocrate qui se respecte. Nzete ya Mongo. Merci pour le soutien na yo, na Neva ya Zamba Zamba. Merci infiniment. Merci na Pichuti Chiteu. Pichuti Théou, merci beaucoup. Eliador Binga, nous sommes donc ensemble. Grand merci à vous aussi. Grand merci, la bienvenue Malembe qui suit cette émission. À Lukapa, si je ne me trompe pas, Dr Pichu Musungu. Grand merci à Clarita Moussangala, na Luanda. Yepazarota Labiso, tous en tout cas de la part de notre DMC. Grand merci aussi comme ça à Johannesburg. Dostal Chikanda. En tout cas, Nzambe à Johannesburg. Dostal Chikanda qui suit cette émission Zamba Zamba est total. Respect na bandeko sur la talibiso. Je pense que les grands rendez-vous pour Wenge Musique à Maison-Mère, c'est demain à la répétition. Werason lui-même sera sur le podium pour qu'en tout cas nous répétions ensemble. Parce que Wenge Musique à Maison-Mère, tu répètes à Kanaba fanatique Nabiso. Werason lui-même sera sur le podium de Wenge Musique à Maison-Mère à la répétition. Demain, bien sûr, merci infiniment à bandeko Batalibiso partout. Adolphe Pinto Mouteba. Chilamouina industriel, mettez Boutros tour de contrôle, Moutamania. Total respect à vous et total respect à Bandeko Nyon sur la ligne Rabiso. Merci beaucoup à bureau. Oh, permettre émission Salama dans les meilleures conditions. Merci à Pagui Kenzani qui dormait mais qui s'est réveillé pour la dédicace dans cette émission Zamba Zamba. Merci aussi comme ça à Patou Bonyoko. En tout cas, Moussala et Banaka. Moussala Banara, donc Patou Bonyoko, merci beaucoup en tout cas pour le travail. Grand merci à Clovis Kikwe. Merci aussi comme ça à Diego Mouboala Digital, l'homme de bois qui suit cette émission. Merci à Darius Kimbila, les combattants des trésors lumière de Mongafula. Merci beaucoup. Merci à Darion Toto, Bajiga, Miko Matondo Nzulukable, Bato Sate Bango Banani et l'une de très belles portugaises qui puissent exister au monde. La maman de Triziana Maraville, il y a Donna Monica. Maman Bertina Fofola portugaise. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Nous aurons donc tous droit à nous retrouver demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Yves Dikoufi qui a donc suivi cette émission dans les meilleures conditions, tout en respectant nos us et coutumes. Totomboli, reste la ligne. Major, bientôt colonel. Wale pada siga te benangao, wabala langanga bomoe. Lala talo peto na mosamu, wabota sina ni bala batego. Sogi tebe ya alio, wodi mani bandae. Kome sanga tolo tolo, asa ni bomoani, mosolu kare. Liga sate. Mea mea, yeye. Wacha chamasa, wana yeye maliva na mama na pokwa basala kanini. Isongole, Elise, como simbolisho. Isongole, Elise, Eli, upaye na moto. Elise, upaye na moto. Moto mama. Elise, ale bumbe. Revi mutina matita liebo, upaga yena moto. Upaye na moto. Ibasate. Isongolo, Elise, Isongolo, allez, beba, moto. Wama yaganenua, yaka, seri yaganenua, Babo Telemi, Yelema, Anatoke, Wale Baluka, Medani Boso,
Ule bala matende wana sone sadi kinyo. Inyo. Abane mateba de bide sadi kinyo. Inyo. José Makila yaka. Yaka nadwa. Jeni tu se na divine daya. Ale yaka. Nega sadi yaka. Povere musa yaka. Wale mambo telemi. Masa telemi. Abesinga mambo yaka. Papo telemi, Madrigue balcon telema, Doctor Ide Malonga, Wane Baluga, Baluga, Tedino, Baluga, Beya, Baluga, Wane Gedali Boso, Ale Tonga, Simoniti, Yuse Mobilu, Disa, Yuse Burudu, Kokondi Sabani Baburuda, Vitu Glorieux, Papi Messi, viens, c'est du vivant. Wani, Papi Messi,